La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman na ngaye, oh yango yo la voix du peuple. Avec Vincent Chilouise, ils allaient faire des émissions de la presse. La voix du peuple, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Et puis ça biso ba information. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien. Partout dans le monde entier, bah c'est pédié. Europe et Asie. La voix du peuple, toujours longue. Pas image kitoko. La voix du peuple, la voix du peuple, actualité en exclusivité. La voix du nostalgie, bon pour la news de l'obité. Tant on y sur la news Yessika. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Et un bel arabe sur la musicien. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Les mbokatiers de la presse, Junior Botala, Tala, les lois du peuple, Ezaya Bié, caméraman en série, la voix du peuple, Ezaya Moutounion, la voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Ok, on va dans ma caille, nous avons raisonné et l'oignon au sana, dit non, bossana. Il est un jour qu'il y a un cause de moi, on a PCO. Et puis, il a comploté pour que ça serge que ça disait moi, ça les moi, c'est un monde qui a ça serge dans les limités. Ha, na minute au côté, ça non, ah, nous comme on somba. Pour yanga, ozoate, maman là pour. Il y a pour ma casse, non là. C'est maman pas la douleur là. Tu vois, chérie, na juste pembeni wana il faut la somba parcelle on a une émission qui n'a déjà donc déjà écouter na bato na to solna bango na zala bango pour juste na zala bango awa place na zone négocier pour na problème à ndako wana donc oui OK oui donc je finis comme ça na sala aussi mais na ba monter peu va donc pesanga Allô? Maman, ni na mobile nanga. Maman, si kako benga mobile nanga na téléphone. Au moins na minute yo. Kanga na munoko no kana tu si mama. Au moins maman yo kanga na oloba. Au moins so kaza mobile na yo. Kuna na poto. Au moins awa azala kamuna mwasi na ye komone Raisa. A mobile nanga. So no oloba ke mobile nanga c'est que voyage nyoso ayaka na zala na ye. Naebi oh mama naebi ko mitungisa mabume tuko simanga mai naebi ko to mitungisa mabumeli o monde ezaboye ngana kala na o libérer ye au moins le ko la ye ayaki pour satisfaire ba besoin nanga au moins si le ko satisfaire ba besoin nanga c'est que kala mingi te na ozong sur le mobile no mic donc le ko da si na récupérer mbongo lupango o ya ki pa somba donc na ozongisa ye non zelanga na loba na ozongisa ye po bokende susu kayu bo luka mbongo comme ça boko ya lisusu ngana zwa c'est tout nana pas mon bail noté mbongo kayu apaso bino bomone la kangane na zwi ya ngona saleli o eza posa mutema langa le quoi na saleli on na kozong sur le mobile na ye nani zoba yonde zoba po yo nyo kwa ninga na bénéficier ngande na mayene yondo azoba izoba yo mokonde ta ka telanga téléphone mais ko sakana nga do yo sundoli nga moko na chambre po yo solo na mwasi na wo Mike leka bo na malemo leka yekisa ka mwasi na benga ka te so yo za ozala na nga abetela nga tolo mo ngakayi na kena kayi na bino na kena ngwa pete téléphone ozo ngo suke timu ko ozo na
qui n'a moi, ma sœur adorée. Naza suna tina swana te. Aujourd'hui déjà la décision na yo. Ntema mo exactement. To wela ni. Kule loko wela na mutu te. Effectivement. To wela te, to za loko wela biso mbali te. Kalushi pakutana kana mobile moko boye. Sony. Le monsieur ne travaille pas. Azaki ngene loko te. Na Renato yaya mapelelo. Mokili meyo epiki naza mabe. Nazalaki quand même gentil. Ya kosala nyonso. Sony azwa musala. Sony azwi musala. Epi na bana kolemba te. Nasalaki nyonso na bana kosala nyonso. Ndako na yo bolala nzala te. Sony kumaki n'étape mo babi alingi presque mingi babalana. Presque azolela. Je me souviens mon colon bolela no bet. Et puis écoute tu peux presque akalushi pina kolela. Mbola maya miso sangana maya mbola. Romantique. Renat na tuna presque olingi nini? Asa ela one. Presque epsinga bia ya aider mo bana ngai. Tina suka. Nasala kinyoso. Na pouvoir mon moto puis grande sœur. Après ça qui sonne mbongo bala pesca. Voilà na commanda qui on na poto. Ya taille presque late. Est-ce que qui wana te presque juger mais moko compliqué. Compliqué. Hôpital oyo. Natamboli presque hôpital nyos. Presque boti mwana. Mwana bimina ba malade ozala ki off. Parce que quand on a joué, on a eu une mission à Kalembele Mbutu. On a vraiment donc il y a un traité par un pédiatre bazala kuna. Et puis na yena tombo na kuti mwana zo seka o esa la question. Parce que c'est là ba merci na maya miso. Na ipsa ngoza cancer na ngai. Oza ya na ngai. Et puis son a kanisi jour parce que ipsa ngaya. Iso mbaleza lokola mutazoki pota na monako. Makila wana. Babwaka amote bamelaka. Ile kwani tusaki nga makasi. Ngana puska toza lokwa pota monako. Makila na babwaka amote na omela. Poza ya ngai. Ouais. Bon. Ce qui est fait. Moi nakufa ki tokundaki awa. Azama kila soni. Mais yo na okunda awa te. Yo na okunda awa te. Il faut kunda na bele ya bakoko. Kuna nde place na biso. Renat, donc yo oyebi quelque chose na liwa ya mwana nga. Dis-moi. Puisqu'il s'agit de consommer un espace moko boye. Juste ba décorer na ba fleurs roses. Na ti ata ba ta sécurité ba garda ka 24 heures sur 24 heures. Si, na osala. Pona ngo. On a été mutabo maman na yo. Yo moi nous a qui accident. Et là, tu parles de quoi? Je te comprends pas. Mais nga moko mutu na bongisi yango. Eza yo mutu pousser nga tina koma place wana. Oh. Nalinga kile kaboye te. Ah bon? Tu combien de niveau? Ma sœur adorée. Na kolelo na pasi makasi na motema pour na perdre yo. Renate, la selle. Je peux tout faire, moninga. Je peux tout faire. Sauf comme on a makila na yo. Sauf comme mayo. Nakondima oui na mono souffrir. Mais t'es tué non ça la parce que tu es ma soeur. Ah bon? Ah bon? Ongo bomisanga na mwana nga moko na memi 9 mois na libumu. Parce que je t'aime. Renat. Mais je suis obligée de te tuer. Nasi na sali déjà, nasi na bomio déjà. Et puis dans ça la nuit ça, pas aussi que nous les bien.
oyo eza cher koleka barobe nyonso na kati ya magasin wana. Cercueil ezala c'est-à-dire kosomba ata baor badécore na osala yango pour toi ma sœur. Mais nozonga nga moko na bavalise na fai na kiti avion iyo kote batiaka bakoli parce tokozala so moto tokobenga makoli ebembe. Repose en paix, ma sœur adorée. Parce que la to comme à niveau de comité, ma sœur. Parce que yo moko moto luki moleki na ngai yo moko, parce que yo moko moto luki na mama yo mama. Tikalinga moko. Ninga ko moto leki na ngai ninga ko boma yo te na ninga ko boma yo te parce que ninga kite leki na ngai. Parce que ninga kayo leki na ngai. Comment même droit bana na ye akoka kozwa ngo te oyo eza devoir ya ye parent kokosala mpona bana na ye koprive bango classe mpona nini non Agnès koencourage makambo mosusu te bana na nga wana eza droit na bango eza devoir na bango oyo ye papa kokosala mpa na bango eza droit na bango mpe eza devoir ya papa na bango afutle bango minervale koma bana bakokende kuna boye ye eloko wana salite mwana wana ya mapa abana koridikilize bana ati kobengana bango babima bazonga Agnès, omoni te pardon. Omoni silence nanga. Silence nanga ta musuba omona ngo de kizengo de bitanga soyi na bango. Richard ko bine nanga na zolote. Agnès, nga na mwa so babala légalement. Oh l'état yebi. Penga na eto fota communauté de bien. Richard omona nga kizengi te. Ko ba ngo akomo memanga na ndera buzoba. Abili yanga ko la zolo. Na on access ko l'état okabola biso. Na zo luka ba avocat siko. Pardon Agnès. Agnès, na yoko na conseil opesa nga ite. Omoni yo. Na boyi. Zela, omoni yo, makambo ozomonela na miso musu, Jivel. Kola mama, kola oza bébé te, il faut tellement na mabonde lo luka basala na nzambe pona problème oyo. Yo ke ko funda, eso funya no zu solution. Agnès, o même makambo ozoloba na ngana. Oza na ona raison lo balanga mais ye Richard, aza na faire na ngai, ana faire na bana na yete. Jivel. Boni boy ko. Ko silika boy ko kanga boy te ma meza solution te. Tala makambo na miso molimo mama, tala ona miso molimo luka basala na nzambe to luka pasteur akota makambo to bondela nzambe po akota makambo. Eza makambo okanga kokena leta te, so yokena leta no zwini. Eza likambo okabola ba bien te Jivel. Eza likamunde to bondela nzambe abimise mwa sana za kata ndaku na yo, yo zonga na libala na yo. Eza pona mbongo te bokabola babie posa na one. Otika la fille na libala na yo. Te Agnès, na minute oyo, bana nga ba otanga te. Fi o bana nga ba komo mene, eza fi o bana nga ba mesa na ngote. Ale nyoso nga na fa na kama maboko na ngai. Nga na fa na kama maboko na ngai. Agnès. Nyoso ekoleka, kokena leta te. Pe kozwa makambo na kanda te. Ngai nazo memo pa basai na nzambe pa pasteur na biso.
azobondela mpona problème oyo biso nyonso tobondela mpona problème oyo mwasi wana abima na kati ya ndako na yo mobali na yo voilo balati ene elongi wana elongwa azongisa na ndako na yo eza problème akanda te yo osiliki ye kuna asiliki bana basiliki finalement eza nini jive balakisa biso nzela losambo balakisa biso nzela ya kisi te oli ozwa mabondeli otelema na mabondeli jive telema na mabondeli olonga etumbo naboyita niese omoi na sena mabelo leta pazali etokenda kobana biso mbale na ye tokenda na leta mpe kokabola ngai na ye leta moto akabolaka biso yaya bien sûr que oui bobalana na leta bobalana na église mais nyonso wana eza suka te moto aza capable akokota bitumba na yo wana eza nzambe jivel eza nzambe leta osani donc yo oza na mposa ne ya bien oza na mposa libala na yo te ngai na na mposa tobondela nzambe donc mwasi wana abima na kati ya ndako na yo mopepe oyo ozomona o normal ka dans les vides boye outi no église mobali na asiliki abenga no na kati ya ndako yo ozotrouva normal mama tozobondela nzambe tozokepa paster asunga biso na mabondeli likambo ezwa solution kota na ndako ose changer tokende pa paster po tovanda ka bosikaka oganga oyo okwelanga ba AVC awa mpona reine wana aza na kati ya ndako ye aomona oyo nga na kosala ye mokoto okutana na ye aomona Lingala ya tia complexe à France. Là, on a complexé. Et ça, en fait, je suis née grandi. Et ça, même la cola na Kinshasa, na Kenda. Tu parles le bara français. Na Kenda poto. N'abi bien que le bara français carré. Yo moto yebi sanga te kena le bara français au Lingala. Je suis vraiment très déçue na comportement na bino. On va commander boye na Kinshasa ngo. Kinshasa yande. Na bina Kinshasa on ba fi boko maka bongo. Commandeni. On va finir tout boko mika bongo donc mobala mutu, mona ka mobali mo boye. Mobala mutu azalaka. Mobali mungi ba ma kombono. O kamusanga. Za fier na yo. Carré, nesima munene na mapesa na yo. Na lingi na nko mobali nanga. Otula. Mobali nanga. Moi je précomme si que son moisi. Oza sima munene mabele minene ndo za mobali ministre mobali na yo. Moi si sois nzoto mikie. Olinga mundele mo bonzo ozonga na batu mungi. Moi je peux récupérer pour nanga. J'ai pas de blanc en fait. Na récupérer pour nanga yaya. Oh, on l'aksani. Poto, potelo. Poto ya paradis te. Au foutela billet, oui. Tu as qui n'est poto ya qui ne est qui est nga poza mobali na nga alors na zui likolo ko ya te mabele ninga na te zonga poto sans mobali ya paradis te je suis vraiment très déçue ya paradis te pour éviter nga ndako na yo pour envier mobali na nga car il a ta makasi na ta jo boso na mona ka parce que c'est mon nom à moi ko ali boso na mona ka na sepela na ye c'est mon amour yo na e bai bo ya pona zo e bien na lingi ya mobali na nga ke na le chek nga na zozo ke na muswamba te siko muta muswamba azozo ya yo pona la mobali na tai na yo ko le la mobali te moi quand on a dit que na munene na bassin na bien on a l'impression que na bassin na canon na goût vrai chéri et puis moi ça qui chasse ça on comprend ande masole zalaka oh mai tu ngana fingo fingo la chingante ouais lengite on ça lengite on ça pesa à bout on bien goûter j'ai pas le temps on a déjà charmant on te l'obé qui va niveau là voici toi on ça qui ça ne chita pour loba ça ne chita pour loba te moi c'est mon amour Tu es qui? S'il te plaît, on se connaît pas. Tu parles de quoi? Tu veux parler quoi? On se connaît pas, je te connais pas, s'il te plaît. Ma chérie, dans la vie, c'est quoi avec moi? Qu'est-ce qu'il y a? Je te connais pas, c'est quoi ça avec moi? Tu fais quoi? Hein? Tu es qui? Oui, je suis un homme de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Ça me regarde pas, serviteur de Dieu, ça me regarde pas, je m'en fous de ça. Oh là là. Nayoki onyo sobolobi ma sœur à moi, s'il vous plaît. Mais non c'est pas là où le kanzambe. Makambo eza
eza esprit eza na esprit s'il vous plaît pardon vraiment na osepela na yo oluka nzambe église na biso eza wana s'il vous plaît esprit makambo nini eza na esprit non ma sœur nayebi yo te mais nzambe atalisi ngai ete eza bitumba oui eza spirituel soki omemi yango na nzoto okoréussir te memango na molimo pour nous réussir. Serviteur de Dieu. Oui, bien sûr. Ça tombe bien. Papa, je vis pas ici en fait, je vis à Nairobi. Toya awa parce que mobali nanga akufela ki moko comment akufela parents nae, ndi toya ki apo na matanga. Et si bitement la comprendre il a changé en fait mobali nanga zale bongo te a changé et puis ba ko apprendre ngai fi auto discuter nae c'est ma copine à moi. A copine d'enfance en fait. Auto zala nae avant na kende poto. Bon, Nayeki, na bengi singai, c'est tout à fait normal, c'est ma copine. Naki pas naye, na moi tokena na mobali nanga. Et naeko soit kaka baby singa qui a comment mana mobali nanga. Amoni nga ntela directement do soin sanga i. Oui, ma sœur, c'est pour cela na yebi sûr que eza spirituel, eza na nzoto te. Pardon, so il peut occuper pour ndima. Oya na église na biso nzamba ko pesa solution na ozoli. Siko na bien, na kisa sango bakanga batu comment je sais pas parce que erolo ba eza spirituel. Ce qui est elo comme molili. Oui, eza elo comme molili, c'est ça. Oh, tu es là-bas. Spirituel, c'est ça molili ya molimo. Moi, je comprends dans un nzoto ezate. Na ko sepela oya na église na biso nzamba ko pesa solution, ko résoudre ba problème. Oh oui, église. En fait, ezaka na point wana, so ka opimi na point wa. Oui, c'est ça, ezaka justement. Merci beaucoup. Merci. Merci, pasteur. C'est le Seigneur Jésus. Donne des salades à la bonne abysso. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maman bonne. Vous allez bien, papa. Merci de yambi biso. Téléphone na benga kyo, mninga na na yebisa kyo hier. Expliquez papa. Merci papa. Bon, koya na biso awa nde sœur nanga nièce ami na ngai. Nde na ba problème moko papa zo déranger ngai. Ezo de voir même ngate me foyer nanga mobimba ngana bana toza libanda. Nde ba solution ba décision musu na zwaki ba solution musu ya mabe mais sœur Agnès nde muto na to ya papa pasteur na biso panza mbele to ko solution papa nde naza boye. Ngai nde kuna mwasi papa naza libanda. Nazwa ni problème moko te na mobali nanga tozalaka bien eloko moko te papa si bitima kaka boye na ye na ndako mobali abengani ngai na ye okuta mobali na ndako na mwana oyo biso tozwa donc mwana ka otekela biso mapa to considérer que lokola mwana biso tosungaka nde mwana oyo nde na ye kokuta ye na ndako na mobali na ngai bazosala bolingo na ndako na ngai papa na nde mobali na ngai abengana papa nde naza libanda mpe papa nde nazo expliquer yo nanga na bana papa toza libanda. Sœur Agnès azinga naza pa na ye papa ya na monde mfa osate comme meminga a papa on est pas kotika nga te passe pesa nga solution na posa na zonga na ndaku na ngai. Merci maman pangu sama yesu osali loko déjà malamu ndongo kime pa nzambe pono sosoli ete nzambe nde mutapesa la solution bible lobito mema mikumba na biso nyonso epa nzambe yende ya kokitisa biso kopesa biso bopemi. C'est pour cela qu'il y a un problème. Merci vraiment. Au qui n'est pas nganga qui cité, au qui n'est pas zébolate, mais il n'y a pas un zambe pote, aux gens qui ont un zamba au pesto solution. Amen. Ok maman. En fait, et puis tant aux zoloba, je vois vraiment un zamba zola qui s'en a été. On va aller na yo zamu sika. Eh papa. Écoute maman. Nzambe alakisa o nyonso ebombana abimisa ngona kwasa. Nzamba la kisinga ete mobali naza na place moko ba chai kuna akangama et puis avec la prière auto sala awa nzamba ko bya biso nzamba ko sala maman okimi esika ya malamu okimi pa nzambe maman s'il vous plaît merci maman zala na bika ete nzambe akosala bana bazali banda papa. Oui, je te comprends maman. Papa bio bana bazaki na bazana ngoti nzambe. Ok maman, merci. Nzambe oyo asali corona se azali ako répondre na ba posa na onyo ko pesa o solution sala kimia mama tika kolela pardon mama kolela te papa bana ba otanga ti bazali banda papa na olela te nyonso papa na ngai bible le but toute chose à son temps
likambo nyonso ezalaka na suka mpe na ebandeli mama tika kolela mama osali likanisa malamu epuis nzambe oyo akosala kati na yo osepela nzambe azali merci mama tede te bénisse mama pangusama ya miso nzambe azali lokolo ye awa nzambe akosela toko préparer prière mercredi ya jeûne il faut osala jeûne ya 7 en fait kolia te toute la journée oya awa tokosala prière nyonso ekosimba avec Dieu merci mama tika kolela te mama zala makasi Mama, oyebi nga te ntango ozobenga motu ozofinga luka koyebaka motu ocomprendre na mbongo na ngai ya pasi ya kayu nazokende nazolamuka nazokata mosala na nga 5 heures na mobali na ngai tokangisa mbongo tosomba bango lokola nga naza na bana na nga na poto na bite natika na bana mama azalaka mingi na bana mobali na nga kiyeya na Kinshasa asomba lupango sena baprojet na biso ndenge ezalaki yo oyebike bino bafia kini bwana bacourage donc so nazosolola no boye tanke oza mwasi yo oyo ozosala so basali yango est-ce que vraiment okosepela nango nasali yo nini mama yo Raissa oseki eliko oza courage vraiment courageuse olongwe ka ndenge outi kolongwe mosika eza soki na poto na wana ndenge otangelanga oye mpe okoti mpe na chambre nanga saki kotoke mama oui waliboma oui chambre nanga soki bakayo na bino mobali nozele kuna na poto okolanda ti awa te tina ye mpe ozokontinue kaka koloba bona loba te na banga yo to ndenge yo yewa ndenge ngaka esa na obanga onikosa oui tanga na pusa na tosolola bien non nana pusa osola na yo te ngana na pusa tosolola tosola nini mpona biki soki olingo oconvaincre nga mpona tika mobali na otika maiki te ntosola nini ngana mama il faut ozemi mpona na potoko atuka bini kobanga makambo te awa eza kini awa eza poto te eza kini pusa na opuna pardon pusa mpo maiki na otika ye te na otika ye te nana pusa kutu nde azonga okasa na obanga yo te obanga nga te ezopenda mwasi mpo olonge makolo kuna ti oye awa biye na okobomba mibonga biye na yo te vraiment oui fo bomba mbonga biye na yo nzambe moninga moni mbongo nga na moneli pasi mutoki na ngai o nga na moneli pasi oyebi ndenge nini nga nazwelaka mbongo na ngai te mama soko mesana kolia bambongo ya bato ndenge omesana epa na nga mama osuki nosuka ndenge mbongo si nasaleli nasoyeba mituka nasali nyonso yakosa motema nanga nosuka ya nini donc tina oloba noloba nango osuka na nini osomi mituka wana osomai na mbongo na yo tina oloba nolele mokolo na suka okasanga na osala no baje mama naa na mboka na nga okointimide nga te oui kuna nde na poto bointimide ya bato awa te awa ya kini okosala te oserere oyebi ta vana ezala na poto nazaka mona kini oma te na oloba lingala bien ozaki yuma te oui mais sikoyo ifo oyeba
mbala suka na vino esika nyonso oyo okokendaka place oyo nyonso oyo okokomelaka eteya ye eteya nga Samantha, qu'est-ce que tu as fait? Samantha, qu'est-ce que tu as fait? Putain. Mais qu'est-ce que tu as fait, Samantha? Qu'est-ce que tu as fait? Mais là, tu vois, Samantha, qu'est-ce que tu as fait? Mais non! Mais qu'est-ce que tu as fait? Ya zusi pelanga na milki wana ya libanda ndazo mela mingi. Oui, amela ka wana. Okay. Ba oyaki na wana mela moni ba bendi muke atiki abendi muke atiki. Bon, amesana. Tu vois, depuis ce matin, avec bien Renate, j'essaie de penser à tout ça. Pourquoi Tongo, au fait, depuis qu'on est à Kinshasa, jour on a l'élection Kana Makanisi. Je me pose 1001e question sans pour autant avoir la réponse. Et je me dis, si c'était moi, est-ce que je comme la force de alors, Renate, je sais pas. Malgré il y a un partenaire qui est à Dubaï, assister Bino. Même tout mon esprit, donc, Isara Kikuna. En fait, explique-moi vraiment, réellement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui était à la base? Tu vois? Nini Sala, Mwana, Kufa, après quelques temps, Yokobota, Sima Priska, donc, Nangakina Zalane Sengo, Nemozonga la Kishasa Awa, de voir Sony Namopandi, Priska de l'autre côté, sa fille, et moi aussi, ma fille, donc, tu vois un peu, la joie tout autour de cette famille, ça allait me faire du bien. Mon amour, je ne dis pas que Nazo Tchassou Soumedi n'a pas été au Yozoka, mais j'ai même la honte, il y a Luka Kassoni, Nazo Korata Kotali Bonté. Je manque même le mot. Non, avant, Nazo va tant de comme, jusqu'à combien de fois, ça m'a besoin de bizarre. Pardon, et puis. Maman, presque non, non, c'est normal, chérie. Non, non, c'est normal. Vous imaginez que femme bossona presque tout au là. Oh, ya Renate. Attends, le son n'a été pas la moine. Attends, puis celui n'anganaye, tous êtes tout comme ça quand Zambi. Et c'est presque comment tu n'as ni vana comme ça, comme vous avez un minimum. Oh, t'es non, le bacac. Presque comment nous connaissons un cambo, beauté, Renate. Oh, assez qui. Chérie, non, comprendre le côté, non. Chérie, naza bien tatika. Asa suna poza na kanisa makamwana te. So na kene na leki na ngate. Tisi. Fallait pas la kene na leki. Non. Moi je veux pas de ces problèmes. Hein? Attends, Renate, c'est fini. Bande, je me posais des questions.
pour cette situation. Je voudrais ce que Nam me calpe qu'on attends. C'est bon, c'est bon, c'est fini, c'est bon. Moninga na boya na nga mango kolinga mibali ya poto. Maintenant aujourd'hui on se retrouve, on a perdu notre sœur. Rito comme ça hein Rit nde toza bomita mutabota na journée ya kufi parce que nzamba permettre que akufa po yondo oza boza libala yo oza libala mutu est-ce que kufi ngana na mobala poto na kufi comment on a comme dans banga libala ko bangelo to banga poni je savais que voyez puis c'est parce que comme la bas niveau te ba niveau te ponga na nzambe te Merlin ngana nzambe te la pesa bino cop lelo bo se retrouver famille na bien po yo lelo ana na libala yo bandolo beza bien te yo za kitoko akufi kuto elong mabe makasi yo pena so to zo to télémission penza boy oh wa kitoko moi site fakano pardon comprenez sous la ya o tona mokila kai sala tona mokila kai sala ya nzambe ya nzambe so kufi za tana tiens-toi à l'aise. Je vais me tenir à l'aise comment on a perdu une sœur de nous. Et ça nini nzamba permettre yo linga ni ya kufa te yo ndo kufa na place ne ka yo kufa ya sekwa yo ya bisa nzambe chanya mbala batanga kufa te na yebisio nzambe soka boko kufa jubo kufa ka jour ngo donc ye fala ka kufa ko za ki tourner yangwana tina libala ngo kasa akendela libala potongo azupeni atikeli bisoni ata mwana te loko tikita bo batno so kufana mukili babota ka batno so na basimetiere bana so kina simetiere kuno okuta batango bana comme nanga o regretter nga pena motema nanga na comme nanga o oko kasute ka etika ya Karine olo babon po azande yote na bota manga moya ya ndena boso na kufi na kufi eza question osala nga pa cité mama nde toza bo hérite mutu na mutabota ma la journée na air na ye soki ya kufi nzambe nda permettre ka kufa eza te po linga mobile ya mutu yo kanti bato yo sona kacha bandaka baka basa o nga premier bureautin o toza 500 basa ba deuxième femme balinganga mibala bato yo kanti ezaka biso zoto batali boso te to source ngo peut-être ba ba na sima biso ba saka mamboto sa tala lelo biso tozaki na biso misa tozaki bien yango ko zo regretter comment regretter la vie on a regretté ma casse si je savais na regretter te bango na bazana prison te ya moi sina mo prison mais ba vivre prison mais ba vivre prison ande mona muta na kata pas ça okelela na e ma vivre na kata prison de préférence za sama bele yo yebi prison te ke makalo mona baba souffrir bana kati ana mbongo me bakangi aza kuna ko fête anniversaire kana prison si ça biso passion ba mo esalo pas cité ya na ko mona na on continue ta maquillage on retient après 3 jours. Attends, montre pas mal. Parce qu'on a une lobaboya ya basi bakotaki. Ndesa bo bakoti na ndenga osakana te ya biloko moko eye ele makasi. Omoni baguna yo, batlokwa yo yebika. Pour regretter l'homme. Rien n'est jamais trop tard. Pour me faire ça passer tes maman. Leki na ngana yebisao. Ndenge za bo mikolo makaboza yako. Pardon, tikela ngaleki. Pardon, asenga na bolingo nzambe na tikala zanda libala. Tikala soka basani okoti na douche. Soka la bilabo kyo niki ba senglo zo nika ba kaleson. Tika vi ozango. Yo za na leki te omo. Soki ba television wena ye pende za bobo tuta na te a kokate. Yo la ti ya pusa. Ah. Mama bébé. Ta kola na mama. Ta to sabo ya. Attends, week-end, on a peine. Merci, ça non. T'es vendana, mais week-end chaud. Qu'est malam, qu'est wawa. Nake. Il est allé simbi au bon terrain. Satan a yaka pona ko bebisa ko tia mobulu na foyer ya bato na kati. Yango nde na yebisaki yo oya epa nzambe pona ngate mona opé solution, mais Dieu le créateur est là à opé solution na problème aux ana. C'est pour cela na yebisaki yo oya awa na tonga na. C'est ça. Nzamba zali. Et puis nzambo ngana salelaka à répondre. Ngwana na osenga yo otia kondima. Donc kondima la foi. Bible dit avec Dieu nous ferons de l'espoir. Ceux qui te pessier et likiawana ya osela biso oto yoluka. Yango na yebisio kanga makana nzambe ako résoudre ba problème nyonso zana. C'est ça vraiment on a yana biso yango na nzamba zali ako sala. Et ça vraiment oye pa na ngate. Oye pa ya Jova. Je vais gérer pour résoudre le problème. Et puis, tu as la prière, la prière, merci papa. En tout cas,
nzamba osala kando choloba natie vraiment élike et puis natie confiance nayebi que Mamonios to esimba avec Dieu. Amen. Merci beaucoup vraiment de nous soutenir en tout cas. Merci nzamba pambolo. Amen. Que Dieu te bénisse aussi. Avec Dieu tous en élike wana osala. Bon ma sœur, le mercredi na fait ce programme le mercredi. Mercredi semaine. Oui, mercredi au moko. Poliate au sala jeune, il y a sec. Poliate, oui. Combien de jours? Non, seulement mercredi. OK. Oui, mercredi wana un soir Poliate puis au bon de là. C'est ça. OK, merci papa. Merci beaucoup. Merci. Au bon de là. Père le Tout-Puissant. Nagnon Souana, qu'est-ce que moi je gagnais? Renate. Excuse-moi, ma belle maman Renate. Ma belle toujours grande sœur. Mais excuse-moi de ma belle Renate. Na o nyo so sali na foyer nanga, o baby si foyer nanga. O nyo koye molimo nanga, o torturer nga itina suka. Na perdre moi nanga. Sans que même na yeba moi nanga ba enterrer déjà. Na perdre Priska. Moi si nanga. Lelo yo ozu moi no linga kozwa. Lelo yo foyer na yo za stable, za kimia. Mais ngai lelo. T'as la place au commissaire. T'as la place au commissaire, Renate. Yebisa ngai na gagné ni ngai. Donc apparemment ça qui planning na yo pour nuire vie nanga. Pour nakota la Priska aza ndeko na yo makila na yo ata peut-être accueilli pe nako mona ke tam susu boyebi ma famille na bino. Et bon moi nanga makila nanga suya nanga. Na mona li na yebi liwa moi nanga tezaki nini na mona te vraiment na yebité Renate. Mais yebango moi makambo nyonso sali le kabongo te ekole kabongo te là je te rassure ekole kabongo te nazo bana na pa mbai na yo nazo yebisa Serge makambo nyonso eza passé na yo ba avortement au sala makambo ba vino des autres au sala nazo yebisa mon Serge na complot au bosala ki na Priska pona mwana wana o soit disant bozana yo wana Serge oye ba vérité wana là na laki yo et puis roumela te aoye bango azoye bango na biso Renate et puis yeba que justice na mboko ezo sala justice na mboka oyo ezo sala tant ozoka to comme l'état de droit eza slogan te okomona justice okoza devant juge osamba oloba makambo nyonso yo sali o nuire vie nanga o comme si ngai donc mutazaki na statut ba marié o comme si ngai donc célibataire automatique sans enfant donc na komi mutumo boye na ebité vie nanga komi nango donc na sens te donc valeur ba no pesa ngai apparemment ça souté pas batou ba momo ngai bongo kaka likolo ya Renate moko boye franchement Asoni na yebi ozana na raison ya nyonso. Naza fautif na nyonso pasoni naza fautif. Pasoni tosala boye. Nyonso kolinga okozala nguposa papa nga na opesa yo. Bosala makambo ya Serge pardon. C'était peine de konanga mobali kanisa ata nga na salela bino ata ona salela yo papa na ngai pardon. Serge ba makambo te. So Serge makambo biso to kufi. Donc olinga ki o se servir nanga pona babola muswa disant obosala bosela nga na mbai na yo c'est ça yango osali oyo soko osala yango yo. Soki po baby sina yo pe musale kosila papa. Serge ko bengana biso nyonso. Je suis d'accord. Moni omona o déjà na komi o na ndimi nyonso roya eya nyonso koya eya d'abord na justice nyonso yeba na boko dédommager ngai tam so yeba te nga na linga dédommager na ndenge na biso mbale autrement na dédommager na ngai pasoni to sa boya pasoni mo kana ko beka ma dédommager wana eza pe ida malamu na place OK no yebisa
Serge makambo nyonso yebisa Serge makambo nyonso eleka papa eza mabe nga eloko nyonso kosenga ngai mbongo nyonso monta nyonso kopesa nga pasoni na opesa yo na opesa obandela vie na yo ngala ngena yebisa ndenge mwana kufaki presque kaka mutalobi naloba te okozala na pasi makasi nazelaka tozonga nde tozelaki foti na nga te foti ya presque nga mpe makambo nyonso ndenge eleki nyonso mbangu papa nange eleki nyonso mbangu yebisanga mota nyonso mbongo olingi napesa yo ozomona na papa oza mobali obotaka ya mabota mwasi nyonso okobotisa oza kapa ya kobotisa eza lokwa Serge te papa nakopesa mbongo ata voiture na kosomba obandela vie na yo nayebi yo mo maloba nyonso moloba wana komopesanga siko okanda nayebi yo ke naza na posa mamboloba te oyo nalobi ekotikala yango wana là je te dis papa pasoni kasi nazepa na yo nzambe pasoni tosola tala ndenge akima papa soni nabenga nano jebe de Jésus na kosala chigere atindela nano ba fantaisie wana parce que moni fête samedi nalingi ozala en robe bleue moi bazana ba fantaisie bien voilà omoni robe bleue olati chaussure à pembe notre trousse à pembe soutien gorge ya pembe tous mon amour qui joue dans la même ligne. Il y a pembe, moi motif moi il y a bleu. Comme ça. Non, ça la tout. Je m'arrange avec les chargés à protocole. Mais il faut tous la bataille sous quand on a fait tout. Parce que on a ta costume il y a bleu bic. Et là il bizarre. Elle a des chemises à pembe, basket à pembe. Et bizarre. Ça sera très beau, hein, chérie. Tu ne vois pas que je suis en train de me rajeunir. Trop, j'aime ça, j'adore ça. Tu sais. Arrête, j'aime pas. Essaye. Essaye s'il te plaît. Vas-y, Binda. Mon cocatin, comment je vais faire? Non, coca, Binda. Aspire. Aspire. Comment? Pardon, Badi. Regarde, c'est pas prêt, c'est toujours pas prêt. Vérifie, non? Chérie, tu prépares s'il te plaît, que tu as là, non? Ah, ok. Pas encore, c'est pas encore cuit. Mais quand on prend comme ça, on prend même le jus, tu peux prendre le whisky. Non, comme ça, ça va. Tu mets le whisky? Moi, Mélingo. Sois content, sois combien de millions. Pour comprendre combien c'est important dans mon thème. Love sérieux. Non, mon ami collègue qui. Puis d'ailleurs, je sais pas. Pourquoi il y a des documents compliqués? Non, on ne complique pas. Mais chérie, on complique. On complique.
nakompe na posa ya ozonga poto. Sérieux, je te dis. Mais chérie, baloba aussi sur ça ba dimanche ambilo on soit koto que tout ça le mariage, ndi oloba ke okeno pour kote ça, c'est pas ça. C'est quoi attestation de décence on et où mais là pourquoi? Eh. Tu dis et pourtant yon toujours un bon. Pose mon au défaut mon bimba. Papa, c'est pas mon problème. Beaucoup s'il te plaît. Et d'ailleurs moi je sais ma tout à l'heure l'état va ça en gratuit chez vous ici là bon mais pourquoi? Apparemment c'est comme si on a posé au quêteur. T'es pas chaude, chérie, sérieux? Là, t'es pas chaude. Mais travaille toujours en lobby pour récupérer l'attestation de naissance. Combien de lobbies? Bah, lobby ont commis combien, mon cœur? Et commis combien? Papa, bon, on a ça là, on a tu me réponds ça? Mais tu veux que je te dise quoi? Oh. Est-ce que... Je sais pas. Exact, dans la ligne, on est ma casse, si ligne noté, j'étais force ou comment? Arrête de dire des bêtises, je t'aime beaucoup. Non, tu je t'aime de tout mon cœur. Non. Je te dis ce qui est vrai. Nalingako. Yembela. Naembela Ernest. Poyoka bien. D'un coup. Un coup. Non, je me demande, tu sais. Quoi? Tu sais. Non, c'est moi qui t'aime beaucoup, c'est pas toi qui m'aimes. Non, c'est moi qui t'aime beaucoup. Tu es sûr? Oui. Oui, hiver. Hiver, oui bien. Oui, hiver. Oui, neige. Non, je sais pas. Neige. Non, comment vous n'avez? On a abandonné Nyonso pour nous, tu me dis que... Non, on a abandonné hiver na neige. Est-ce que c'est ça? Hiver, neige, social. Nyonso tiki. Mais tu as tout laissé parce que tu m'aimes. Ouais. Moi aussi, toi, je t'aime beaucoup. Moi, je t'aime de tout mon cœur, de toutes mes forces. Je t'aime beaucoup. Je suis sûr. Je voulais dire... Quoi? La mère de mes enfants. Je t'adore, tu sais. Je t'aime aussi. Quoi? Maman Jivène Fukama. Na yebi place batie mobali na lo mama Jivène. Siko na ke ko botola. Onyo so muna zwaki ya yete. Na ke ko ramener yango. Au nom puissant de Jésus. Na benani nyonso. Na nyonso. Onyo so tata na botola ki. Na kombo la Yesu. Au nom puissant de Jésus. Papa na mona na pendi. Mon papa. Là c'est Zali. Mon papa. Là c'est ça Seigneur mon Dieu. Na ramener yango. Na kombo la Yesu. Na balola yo salaka. Seigneur Jésus, animez-la au Seigneur. Papa la Lola, papa animez-la au fonctionner. Au nom puissant de Jésus, la béni mon niveau, maman Jivène. La béni mon niveau, maman Jivène. Seigneur mon Dieu, salam. Seigneur mon Dieu, c'est manifesté la table. Papa la Lola, Seigneur mon Dieu, nous faisons marche. Au nom puissant de Jésus, la combo la Yesu. Seigneur mon Dieu, le salam. La tini moto place mon niveau. La Seigneur son niveau est gagné, ça Seigneur mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, retour à l'expéditeur, la sécurité de Dora, Zabalo la Salaka, le tout puissant. Nandimela yo Seigneur mon Dieu, papa yo Salaka, Zabalo la s'est manifesté, Nathan Oyo papa, pendant la maman na mona loboko na yo, papa la Lola, na ramené mon la maman Jivène, na moko mumuna satana, na ke kombotola, Seigneur mon Dieu, na ke kombotola, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur mon Dieu, yo Salaka Zabalo la, na si mon la maman Jivène, au nom puissant de Jésus, Zabalo ya yo Salaka, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, maman princesse, Fukama. Maman princesse Fukama. Fukama, ma sœur. Père, mais que soit mon pali à maman princesse. Place à Zali, Seigneur mon Dieu. Les bio salaka, Seigneur. Yo mon akaisika fourmi. Azali, Seigneur mon Dieu. Papa na la fourmi asi pas mina c'est libanga yo mon aka Seigneur. Na maman oyo na ke ko zwa molimo ya mobali ya maman princesse.
Seigneur mon Dieu l'a ramené au nom puissant de Jésus. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon cœur. Happy. Mon ange. Mon amour. Mon chéri, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon bras, qu'est-ce qu'il y a? Tu as quoi? Quoi? Nini? Non, non. T'es qui? Regarde. Nazawapi. Pourquoi tu dis des bêtises? Je te demande, t'es qui Nazawapi? Au nom puissant de Jésus, papa la non la ko chasser, la ko bengana, la ko boto la siko Seigneur mon Dieu, la ko boto l'esprit nyonso, o soit qui m'envoie la maman princesse. Seigneur mon Dieu, la ko ramener, la ko soit au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, na sodicier, na combo la Yesu, nzamba la yo salaka. Oh Jésus-Christ, merci parce que tu es fidèle. Oh mon Dieu, mon roi. Merci le Tout-Puissant. Merci Papa la Lola. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur. Oh Colonna bon merci. Et non mon ami. Na combo na Yesu. Combo na Yesu. Na combo na Yesu. Toke ko belela muyana nzambe. Toke belela muyana nzambe eleka simba. Oui, ça n'est pas. J'y vais. Attention, hein. Aussi, on est en j'y vais. J'y vais. Richard. Merveille. Et je suis pas ton ami. Toi, tu m'appelles Richard. Toi, tu me connais. Merveille. Yo. Bébé. Quel bébé? Mais. Ça n'est pas ça. Oh. Excusez, hein. Yo. Où sont mes enfants? Oh. Richard, ils ont gaï. Où sont mes enfants? Seigneur. Mais yo oteka mapa, oya odepsa mapa. Qu'est-ce que tu fais ici sur mon fauteuil? Sous mon épaule. Richard, je suis pas ton ami. Osala nini awa dis-moi. Nini osala awa? Hein? Calme Islam excusez. Est-ce que tu l'as? Merveille, yo. Yunan. Madame, s'il te plaît. Madame. Mais non, ok. Naobungate parce que je me rappelle de rien. Je me rappelle de rien. Ozana ni na osala nini awa. Arrête de me regarder comme ça. Oh, Nini, non, ça n'a pas de mon Dieu, bonsoir. Moi, c'est Nangazawapi. Moi, c'est Nangazawapi. Madame, non, ça blague, Nayote. Non, ça blague, je demande ma femme. Ok? Je suis venu ici avec ma femme. On s'est retrouvé awa. Comment? Paie-moi si Nangazawapi. Hey, maman. Oui, bien à côté. Sans répondre sur la question de noté. Après, il y a aussi le mabé. Ok. On s'en va venir dans ça. Il y a bisanga à on sa nini. T'es bima na porte. Parce que na mimori na yo on sa nini awa. Bima te. O bima na ok na autre. O ko expliquer avant na bima. To lingi brutalité. N'expliquez ni. O lingi brutalité. Ngana bi kenga no toka mo somba lelo na ebi ngwana. Soza a poza mo bana ngo fanda na nga uzala na ngo lala na ngo la mukana nga. Zela. Sikota ngo la mukina tongo moninga te do o luka na bima ke lukeli banda. Nga mobali na yo. Na la na yo. Na la mukana na yo. Keta kuno muna bilamba neza akati. Na comment on va se bodi pour me connaître? Mon frère, ça m'a dit na ngai te. Beau frère d'Ingwa. Oh, Richard. Yona. Les hommes se mettent na yo gai. Nani, Yona na mo se mettre na nani? Minga leke moi si na yo rite nga Merlin, Pacha. Comment bunga maka? Moi c'est Yari, c'est ça. Yo comment moi c'est nga? Hein? Oh. Hein? C'est ça Nino.
t'es pas Richard. C'est mec qui Mais yo leki na ye. Gale qui na ye, c'est mec na yo pas Richard. Hein? Oh, il y a un problème pas Richard. Yé ne moi sinanga. Problème pas Richard. Problème. Comment vous ça va tout? Kanga. Oh. Si vous bana nga bazal. Richard. Où sont mes enfants? Exousia merveille. Ngé na yeke na kuta bana te? Yo, wapi bana? Bana zapi? Zéla. Yo. Comment je vais laisser la maison comme ça? Oh. Zéla. Vous avez un problème là? Je ne comprends rien. Bana ça wapi? Yo, qu'est-ce que tu es venu chercher moi? Qu'est-ce que tu es venu chercher moi? C'est là, Maleme, moi. Bon, moi aussi. Barisha, Maleme, non, Barisha. Non, moi aussi, Barisha. Hein? Barisha. Allez, Bana, Bobima. Yo. Barisha. Copain, pas je n'ai beauté. Mon nez. Yo, c'est qui Bima. Barisha, tu as bien un bon Barisha, ngaite. Busenga. Barisha. Richard, Maleme, la ligne. Yo. Allez, Bana. simbi te mama nabala écoute nabala naza na mwasi na nga nayebi kofingo te mais kobenga koloba susu te koza mwasi na nga parce que nalingaka basi ya boye te ok nalingaka basi ya boye te nde naomona boye nalala na yo da tolala na yo tobimi mpe lokwa mwasi sambali tobalani kutu mon dieu mais t'apporte un mot. Nana lingami. Ndali boma ali ka fu ngai. Tango tuna ba question bonga ko lingo. Sio. Ya papa nanga. Mama nga base bote. Regardez. Osali ngani? Ah? Osali ngani? Na biso ko zomba na la no mbetu mo yo. Na za mobali na yo te ko bandela ngo suste na sauter sérieux na obeta yo. OK? Na mobali no te. Na linga basa bote. Na koza na mwasi lo wa yo te na bala na za mobali ya batu. OK? Madame. Soki ezana eloko mo. Orankoba? Non non za orankoba. Sosa ko bofani senga ani. Tona so? Kananga na orankoba mbale. Si tu veux répondre à mon ami, moi, on a soba. Na combien d'années na sauté, na koba. Na koba. Dieu. C'est son misère. Là, il va vendre la kiti wala ta tête. Faut que comme maman. Mon téléphone ngazapi. Téléphone ngazapi. Éloigne mon ami. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maman Jivel, Téléma, maman princesse Téléma. Elonga ezali na makila maesu. Alléluia. Elonga ezali na makila maesu. Aloni satana. Amen. Nzamba sali. Nzamba restauré. Nasi zalaki.
Merci Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci. La commission sous ma casse pour la moni au sali Seigneur mon Dieu. Merci le Tout-Puissant Papa parce que tu es fidèle. Merci le roi des rois. Maman, Zamba sali. Nyonso ibongi la kombo na Yesu. Nzambe déjà sali. Mabana na bino nyonso esi ebongi. Ils sont dit déjà avec la foi au Nzamba sali. Parce que tu es fidèle. Merci le Tout-Puissant. Papa Molola, merci. Et nous, mon ami, Katia Basser, pour maman, le Père. Un combo de Jésus. Merci le Tout-Puissant. Il est presque 22h. Oh. Je dois dormir, je suis fatigué. Toi, tu peux rentrer. Déjà, partir à c'est bon déjà, non? Comment? Là, on a collé mon caisse pour raisonner sur le roman. Comme les cambouis comme la camu. Jamais et comme la niama. Ma bon si oh tout est singa qui c'est le meilleur ils ont ma bon si en Zambie. Donc on a aussi un panayo, bossana nios tout le monde a lobby na Tongo. D'accord, d'accord, mon frère, je suis fatigué. Merci beaucoup, mon frère. T'inquiète, ça ira. Comment pongé l'âme? Bien. Tu vas faire un bon dodo. Imbécile. Qu'est-ce qu'il a là-bas? Allez, bouge. Bouge, bouge. Bienvenue à Kinshasa. Pour toutes vos vacances à Kinshasa, il y a un seul endroit idéal, calme, discret et propre. Auberge Magana Center. Auberge Magana Center sur l'avenue Opala 87 dans la commune de Kasavubu. Des appartements meublés et climatisés. Des cuisines équipées vous permettent de passer des agréables séjours. L'eau et l'électricité sont assurées. En réserve d'eau et de l'énergie solaire. Un parking de 3 places pour vos véhicules est à votre disposition. Auberge Magana Center. Auberge Magana Center. Pour vous, passez des agréables moments, des agréables séjours à l'auberge Magana Center. Auberge Magana Center. Appartement, il y a bien meublé, bien climatisé. Mon pépé, loko la kakana bundes. Venez et découvrez l'auberge Magana Center. Au Kominakin, il n'y a pas d'électricité, pas de problème. Et pas nabiso, na auberge Magana Center, solution assurée de l'énergie solaire. Maïezate kobangate na auberge Magana Center solution ezali bandeko bino bato bovandi na France, Allemagne, Suisse,
Belgique, Hollande, Londres et partout dans le monde. Dès que vous commis à Kinshasa, il n'y a qu'une seule adresse. Boya, beau vivre. Adresse Moko Kaka, Moko. Sur l'avenue Opala 87. Na commune ya Kasavubu. Ya boye bazui wapi. L'auberge Magana Center. Ba séjour na kakaka. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout tient à disposition de bino ba cosmétiques, tout ça l'industrie cosmétique enrichie au collagène, ils ont traité ba tampons, ils ont traité ba rides, ils ont traité ba poche, ils ont traité ba imperfection mingi ya peau, pour ça il a sérum nango sous forme de masque, tout ça l'industrie crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème avec acné, bouton, mapalata, et puis aussi ils ont un sérum naïe, où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tous un adulci gel douche, tous un grand format, un petit format, ils ont mis à paille, ils ont adouci peau. Tous un adulci cheveux. Ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki ils ont quatre na pamba, souki ils ont ba teinte, ils ont bondi sango, ils ont retardé repousse ya ba cheveux blancs, pour ça ils ont na huile nango na bain d'huile. Tout ça na crème pommade, tout ça na savon où ils ont accompagné gamme ya ba cosmétique nyonso. Tout ça pe na ba médicaments dans le cadre du laboratoire CRMTA, tout la pommade Diazolex, ils ont pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colorovimba, ils ont traité en haut. Tout la crème Borex, où ils ont uniquement pour ma papa, ils ont rallongé le système de papa, et puis ils ont agrandi en haut. Tout la Diazostimule, où ils ont produit ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme comprimée. Tout ça, la Zinginalis, présenté sous deux formes, comprimé à sucer, non suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure. Tout ce qui est MIB, tout ce qui est maladie, kyste, il y a MIB, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre d'être maladie à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont là, ça pas tout. Maladie, l'auto, méamycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça, la allium. Allium, ils ont traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé tension, ceux qui tension est mataga, à normaliser, ceux qui quittent à normaliser, et ça à partir de aïe. Tout ça, la menga, ils ont produit anti-anémique, bateau connaissera problème et anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont plus de énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment où nous avons et ça mis à partir de l'anxiété en bon cannabis au Congo. À part qui si on a si côté de la bino, tous les malades qui sont auto-traités, tous les préparation personnalisée. Par exemple, c'est une préparation mon corps pour permettre de réduire la dimension à myome pour faciliter le robota. Tout le monde qui peut se rappeler, voilà, tout traitera en couple. Et contact Nabiso, na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322, plus 243 81 83 13 322. Plus 243 89 89 33 855 et Nalibanda, tous en a plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso bandeko bakobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oyo ba teigne tondante oyo esalaka ke moto abima
bamafina na mutu totraitaka yango mpe donc tocontacte biso opose problème na yo tokoyeba plante nini oyo ekozwa